Mbote na biso nyonso esengo na baye bonso bozwili bakupo tokutana awa na émission na biso ya VOA The Voice of America, la voix de l'Amérique, na bozindo na Edi Isango. Tozali kolobela lelo likambo ya peste, maladi to pe bokono ya peste ezongi lisusu na ekolo Congo démocratique, maladie oyo esala ba dégâts mingi na mokili eboma bisika ebele oyokanaka lisusu mingi te kasi ezongi na ekolo Congo démocratique mingi penza na nord est na monyele pe likolo na RDC na Ituri na Aru mingi mingi bato koto tope bato tuku misato na mibale to 32 personnes basi bakufi koleka bato nkama mitano na sango tozwi na OMS bazwi yango bon tolingi toyeba likambo yango eza penza nini ekolo Congo démocratique ezali déjà na babokono mosusu lokola ba Ebola lokola ba Covid ezali mais yango susu ebimi mpona koloba yango tobengi oyo azali na mokumba ya makambo yango na etuka ya Ituri ministre ya bokonongono to pe ya santé ya Ituri Dr Patrick tokosolola na ye Karamura tokosolola na ye na tokobenga ye apesa biso biano mbote docteur mbote na pe boye molamu na linaka na biso mbote mingi ndeko. Voilà, yebisa biso toyoki sango ke bato 32 bakufi pe misusu bazali nango ebele 500 yo moto oza pe ministre ya makambo yango eza ndenge nini motango nini ezali penza na yango. Merci mingi na otuna na yo na mboka na biso Ituri na province na biso eza moko ya province ya République démocratique du Congo ebandeli mbula oyo eleki tobandaki mokono oyo ya peste ndenge na yebisa bato nyonso ake peste ezalaka nango na kati ya mboka na biso tikaka biso mwana mwa kimia moke mais euti kobanda depuis ebandi ti lelo tosi komi na bato 527 cas ya bato oyo basi bazwi bokono wana na 727 cas wana toza na 32 bato basi bakufi ti lelo nde tozalaki koloba siko awa makambo etikali ndenge nini bokono yango ezongi susu makasi boye nde yango tozolobela yango lelo bato bayebake bokono esi ezongi na Congo bato koleka 527 personnes baza déjà atteint na baza sous traitement bamusu basi babiki bamusu bakotini yango baza sous traitement. Kasi kolanda sango tozwi na OMS bato ya liboso bamonanaki na bokono wana ezalaki uto sanza ya motoba pe ya sambo juin na juillet ya mobu moleki bon ndenge nini kino ntango wana ti sikoyo tokomituna eloko nini esalami ti bokono yango ekomaka boye ti ezwa bato 500 bato 32 bakufa to bosali makambo mosusu. Merci mingi na motuna wana maladi wana ebandi depuis janvier ya 2019 ebandaki nango na zone de santé moko tobengi yango zone de santé ya Jiba ebimi wana ekomi na zone de santé ya Reti eza place ezalaka nango moko soki ekomi wana nde ezalaka na pembeni ya centre de santé ya zone de santé wana nde totongaka kala laboratoire oyo ezalaki kosalisa biso kolakisaki bokono wana ezali ebandi komata ezalaki na ntango oyo bato nyonso babimaki kuna bazalaki na déplacement ezalaki nango makambo mingi te sikoyo bato ndambo wana batikalaki na mboka nde maladi wana ebandi koatake bango eatake bato ya liboso 5 personnes na zone de santé ya liboso misato nano bakufi tolobi makambo eza matata tokamati ekipe na biso ya baspécialiste na biso ya DPS na bazone de santé na bato ndambo bapartenaire bakei kotala eza nini bakomi kuna bakuti ya solo test rapide na baka nyonso bakutaki ya kokufa nyonso bimi positif ndenge na mboka na biso ezali toza na programme ya santé eza organisé bazwi ba échantillon
totindi yango na place bakosala na Kinshasa. Siko échantillon po bimawa na makambo ba avion na ba transport nde epesaka retard soki ekomi na Kinshasa ekomaka échantillon eza na nini ya bien te. Mais sur place soki tosali test rapide ezalaka nango bokono wana. Sikoyo na Kinshasa bazaki kozela ti totinda échantillon ya malamu po ekoma baloba sikoyo makambo yango eza ya solo. Mais échantillon ekomaka kuna na retard. Alors biso tozosalaka test rapide ezobimaka yango nde biso tolobi ndenge tozali tokokanga maboko te tobandimba moko kopesa tokisi wana po mingi eza bana na bamama bato bamibali baza mwa ndambo ndenge eza bana tokopesa yango cotrimoxazole soki eza bato mikolo topesi bango doxycycline esilisi nano o wana me ndenge kaka puku wana baza ebele na kati ya zamba baza na kati ya bandako sikoyo mwa biloko wana tobengaka bapisi oyo ezalaka likolo ya banyama sikoyo oyo ezalaka likolo ya bapuku soki eswi puku eye koswa mutu yango mbala moko ebimi maladi wana Yersinia pestis ebimisi yango na puku ememi yango epai ya mutu nde omoni sikoyo ndenge bapuku bazali na yango ebele na kati ya zamba nde ezopesa biso ke maladi wana ekontinue. Olobi eutaka na bapuku eutaka na banyama wana moke babengi puce na puce normalement na lingala ezali kintseko me nakanisi eza na mwa distinction na bokeseni na puce bozo wana bon bapuce oyo bato bayebi mingi bakintseko akendaka ekotaka na bandako ya bato mingi elingaka matela bulangeti esika moto alali yango nde ezalaka eza bongo. Puce oyo tozoloba awa yango eza mosika na bitsekwa eza pis na nini oyo bitako ekeseni bikeseko ezaka na kati ya matela me pis ezaka na nzoto ya banyama oyo tozoloba oyo ezaka na swate na soki omoni ata epai ya nyau ezalaka epai ya mbo ezalaka me oyo eza varieté ezalaka likolo ya bapuku na banyama mosusu ya zamba yango ezalaka mpona nzoto na bango balandaka sikoyo banyama wana bango baza na chaleur soki alandi kuna soki abimi kuna nyama wana akufi soki Yersinia pestis ekomi epai na bango ebele nyama akufaka ndenge bato mpe bakufaka sikoyo bakimaka banyama wana nzoto ekomi malili bazongi sikoyo koluka bato baza na makila ya moto nde mingi bakomaka epai ya bato nde soki bakomi epai ya bato sikoyo bato bazalaka na pembeni na bango mingi eza bana na basi epuis na mboka place bazalaka mingi ndenge basi na bana balalaka na se mibali balaka likolo ya mbetu nde yango etindaka bapisi wana ebima mpe banyama wana ezonga ekanga bamama na bana oyo balalaka na se nde yango okomona na statistique na biso mingi basi na bana nde baza na maladi yango mingi. Yambo tokende na statistique wana lokolo lobi tokoza komituna tango botindi échantillon lobi na Kinshasa obi bozozela ti bobandi opesa kisi échantillon résultat ya Kinshasa eyaka te to mpe eyaki tango nini econfirme mpe différence nini ebandi ti tango résultat wana eyaki na Kinshasa. Bon tosi totindi échantillon mingi mpo na mboka wana place ezali soki bokoki kozwa échantillon il faut bima kuna ti na mutuka soki bokomi na chef lieu eza plus de 60 km soki bokomi mpe na chef lieu wana po avion eza 2 fois par semaine il faut bozela mokolo ya avion mpo botinda yango si ekoma na bunya soki ekomi na bunya sikoyo il faut kozwa compagnie mpo compagnie nyonso ememaka échantillon wana nyonso te kozwa compagnie oyo OMS elandalaka yango mpo ekende otika yango ti na Kinshasa sikoyo kobima kuna banini wana nyonso etindaka baéchantillon ekoma na Kinshasa ntango mosusu esi ekauki ce n'est pas bien conservé ntango mosusu ekokoma kuna partie ya pi eza te etikali partie ya makila ndenge epesaka retard ndenge yango 4e jour lelo touti kokutana na professeur Muyembe directeur général ya INRB nde na betele masolo na bi depuis totindaka échantillon kuna ti lelo tozozwaka réponse na bino te ya biso sur place test rapide ezobimisa yango positif sikoyo ya bino test spécifique tozezela mpe ebimisa bi te échantillon ekoma kuna eza échantillon eza bien te nde nayebisi ye soki bongo kasi tosali mbula mobimba tindaka spécialiste no moko na biloko nyonso bikelakela ne nyonso baya nango awa na Ituri tokende na sur terrain po tokozwa baéchantillon malamu ye moko azwa yango ou bien akosala yango sur place soki akosala yango sur place te ye moko aye azwi akangi yango na ndenge esengeli amema yango ti na Kinshasa nde yango andimaki tokosala tozela moto wana sikoyo aya.
kasi toyebi eza na laboratoire américain moko madame Anne ya laboratoire Eco Alliance Eco Health Alliance ezalaka na New York kasi eza sikoyo kuna na kuna d'ailleurs ye moto alobi makambo selon bainformation naza nango apesi chiffre alobi ruto le 15 le 15 novembre na 13 décembre bazwaki bato ya liboso mpe alobi mingi ezali bana ya basi bilenge ya basi ya 13 ans nde baza na yango bon bazwi mpe bana mosusu baza na moins de 3 mois et puis bamama mosusu baza na mibu 73 ans to mpe 73 ans nde tolobaka to mpe mibu tuku sambo na misato na lingala bango bazosala mosala kuna te. Merci mingi. Madame Anne aza chercheuse alekaki epa na ngai atuni ngai soki akoza autorisation ya kokende kosala makambo na ye nayebisi ete na ntango oyo toza na posa ya mutu nyonso akopesa biso mwa maboko moke mpo totala ndenge nini ezali nde tozokende. Madame Anne aza na cadre ya recherche effectivement aza sur terrain d'ailleurs ye asali mokolo mingi na biringi aye kozonga su na reti place ntango eye kozonga su na reti na zone tate wana madame Anne azaki ye moko sur terrain tozoloba aza encore sur terrain biso na madame Anne tozotala ndenge nini apart puku biloko mosusu nini nde kopesa maladi wana pisi wana ebima epai ya nzoto ya nyama mosusu nini mpo ekoma na nzoto ya moto nde tozotala baekirei mpo eza na savane tozotala makako mpo etondi kuna mingi tozotala na basili na ye elongo mpo tosilisa wana ya mibale wana recherche ya oyo baza vivant ya mibale tozotala na ye ntango mosusu bakunda oyo place ezali bapuku bazobi basu na ndako bakende bakunda wana bakoti na kati eske na kati ya kunda mpe maladi wana ersine ekowumela mpo ebima kuna mpo ezonga su epai ya bato voilà na cadre wana toza na recherche mais échantillon madame Anne akozwa yango te mpe échantillon eza na banorme soki tozwi échantillon organisation mondiale de la santé tobongi OMS il faut eyeba kozwaki échantillon ekozwa na nzela nini ye moko nde akosécurize yango ti ekoma na destination donc makambo échantillon eleka na makambo ya bato nyonso te eza na santé koza na ndenge ya kosalela soki elingi ebima na kati ya place ezalaki mpo ekoma ti na place to laboratoire tokosala. Mais wana toyebi makambo ya baéchantillon mais tomoni ke eza basi na bilenge nde bazozwa yango oyo olobi tokoki koexplike biso yango nano malamu mpona nini eza kaka basi nayebi koza mpe monganga mpona nini eza kaka basi epuis bilenge me ya mingi mpe kaka ya basi nde bazozwa yango. Merci mingi. Na mboka wana oyo tobengi na zone tate na Aru territoire Aru mingi na culture na bango basi na bana balalaka likolo ya itoko ou bien na se mibali balalaka likolo ya mbeto pisi esotaka pas plus de 30 cm kolongwa na mabele ekoma likolo sikoyo neti mobali aza likolo ya mbeto eleki 30 cm na mwasi na bana nyonso bazolala na se pisi aza susu na ntango akomata likolo ya mbeto te aza na ntango ya kosote na bato bana na basi baza na se nde omoni na statistique na biso mingi basi na bana nde baza concerné ndenge azoloba wana bana mike bana basi ya moyen bana basi oyo ya bapaka nde ezokangaka bango donc awa makambo ezali sikoyo ya makasi culture wana mpe tozotia yango sikoyo na programme soki tozwi kaka mwa lisalisi ya moke il faut tokita sur terrain tosensibilize bachef coutumier nyonso ya mboka wana tobenga balider communautaire sikoyo tofanda esika moko totala ndenge nini soki bakondima tochange culture wana bato nyonso balalaka likolo mais depuis tosala na bango bapapa mosusu bakoma comprendre babandi kotia sikoyo mbeto ya likolo basi na bana balala mpe likolo mais makambo ya makasi ezali na kati ya bandako na bango ndenge bakundaka bato na kati ya ndako wana nde sikoyo etikali makambo ya culture il faut tokende tosolola na bato ya mboka wana. Nayebi te soki nayoki malamu olobi bakundaka bato na kati ya ndako bawei na mboka na bango na culture na bango bakunda bato na kati ya ndako libanda te bazaka na cimetière te soki cimetière okei libanda soki oza moto ya mboka te
nde sikoyo papa soki akufi bakunde na salon. Donc sikoyo culture wana po tokende tobuka yango il faut tosala délégation ya monene tokende toséjourne kuna pendant plusieurs jours tosolola na bakumu nyonso ndenge oyebi bakumu bazalaka makambo na bango bakumu bandima tocreye bacimetière pembeni musika na bavillage boye puku akokita susu na kati te na kati ya kunda mpo akende kotala soki akomisa nini kuna mpo maladi wana ezonga lisusu te yango nde sikoyo eza mpe parti ya makasi oyo tokosala tozolinga tosala yango na esengeli napesa précision tolobaki Kintsekwa na français eza punaise mais eza pe kaka mwa ndenge moko lokola puce wana me yango ezalaka mwa minene puce eza insecte pe kaka lokola Kintsekwa me ya mwa moke ndenge wana nazokundola ete ezali émission na biso na bozindo na Edi Sango na VOA The Voice of America toyambi bongo Dr Patrick Karamura oyo azali ministre ya bokonongono ya nzoto na Ituri tozali kolobela bokono bwa peste oyo ezongeli na Ituri mingi na Aru na bisika mwa ebele ministre tukolobawa kasi docteur likambo mosusu tozotuna olobi bapuku olobi ba écureuil olobi ba makaku est-ce que eza lié te po bato balingaka banyama wana ya zamba mpona kolia yango esalaka ke babombi yango na ndako mosusu mpe babokolaka bapuku na ndako mosusu mpe babokolaka bamakaku na ndako to mpe ba écureuil eza te mpona yango. Merci beaucoup. Omoni mboka na biso Ituri toza na parti moko eza forêt parti moko eza savane. Alors eza la savane eza ba savane herbeuse donc eza savane te oyo ya matiti ya se na kati ya savane ya mpe koza banzete moke ezali sikoyo tema na mboka na biso na culture na Ituri bato baliaka bamakako wana te baekire wana toyibi toliaka yango te toliaka banyama na biso olie soso olie taba olie ngombe epuis na mboka wana mpe bangombe ezali bataba ezali sikoyo bamakako telema bazwi place na bango ya kovivre bazobotama na yango ebele nde omoni biloko ya kolia mingi babebisaka il faut bokende okengelaka biloko wana alors wana eza ya liboso ya mibale baikire mpe ndenge moko na culture na biso bato baliaka yango te donc bato ndambu oyo bauti na baprovince mosusu ndo bakomolia yango mais population localement bayebi yango mpenza bien te epuis nde outi koloba koza bapuku ya ndako koza bapuku ya libanda koza bapuku babokoloka nde bakobaye oyo babokolaka sikoyo bapuku nyonso ezala kobaye oyo ezala ya ndako oyo ezala ya libanda bapuku nyonso wana batransmetaka maladi wana mpisi ekouta epa na bango akoyaka na yersini wana mpo apesa motu alors sikoyo problème ezali soki moto aza na kobaye wana toza na ndenge mosusu akosala te wana mosala wana ekosila mpo bakobaye wana ifo badisparaitre donc soki bango balie kobaye na bango soki balie te bapesi biso tosali yango incinération na babiloko na kobaye na bango me baikire baza na zamba bamakako baza na zamba lelo ata soki tokuti koleka awa wana donc tellement baza na bango na zamba eza milieu naturel na bango sikoyo ifo totala ndenge nini mpe tozala lisusu autorisation wana ekozala lisusu baministère ya environnement mpo baautorize biso totala ndenge nini ya kokitisa nombre ya banyama wana soki okei lelo bandi koboma makako 2 3 10 20 bato ya environnement bakozala na problème mais mpo na cause ya mboka tokosenga wana mpe ndenge nazoloba esengaka moyen mpo tokende na bato yango nyonso na environnement tokende kotala lolenge nini tokosala biso nyonso mpo biloko wana esila mpo lelo ekomi multisectoriel environnement fo ezala intérieur fo ezala mpona makambo bakunda mpo impossible bakomisa nini na libanda na ndako tokende kunda yango libanda wana esengeli su justice yazala donc na biso santé na environnement lelo na agriculture ekomi lite moko ekozala multisectoriel donc mpo ezala miti tokoka yango ya solo mpenza lelo mpo tokoka kokitisa to ya badese na banombre infection omoni sikoyo ekomi makambo moko ekosenga moyen moko ya mingi nde yango tolobaka mokolo nyonso congolais nyonso azoyoka biso ezala ndeko mosusu oyo alingi congo oyo alingi ituri azoyoka biso akanisa ndenge nini aya kosalisa biso mpo tokende kuna mpo biso moko ekozala makasi mpo esengeli moyen eza mingi lelo bandeko na biso bazouta libanda lokola madame Anne bazoya na kati ya recherche
biso pe toza na professeur moko aza na cadre ya recherche asalaka na DPS asi azwi thèse na ye mpe bazotambola na madame Anne. Sikoyo il faut biso nyonso tia maboko, bato nyonso bazoyoka biso baloba no Ituri il faut ekende liboso, tosala ndenge nini tosalisa Ituri. Bato nyonso bazoyoka biso na émission tozoloba azala na Congo azala libanda ya Congo, il faut akanisa ke tokomi na makambo oyo moto nyonso il faut tia maboko na kati. Moto nyonso afatia maboko kasi olobi nalandi yo malamu ke bokono bapeste ate limwa na mokili ate ekenda bisika mosusu ezalaka te eza endémique, c'est-à-dire ezongelaka mingi mais na kotango totangi nayebi ke ezalaka mpenza makasi kuna na 1926 esika bato bakufaki mwa mingi kasi lokola eza endémique, c'est-à-dire réservoir nango ekozala kuna nini esalama kobi laboratoire eza kuna mais nini esalaka po ezwa bato te eboma bato ebele toyebi na poto soki totangi na histoire eboma bato na ndenge ya kosakana te na bikeke eleka na poto te na bisika mpe misusu na bainde na bachine ndenge moko mpe. Bon, awa nalingi na préciser peste eza plusieurs formes. Heureusement mpona turu oyo toza na peste bubonique, donc eza kaka bibon na se ya loboko ube na kati ya makolo bibo wana ekolaka epasuki epesi pi. Mais koza peste pulmonaire wana awa depuis tobandi tosi ozwi 5 cas ya peste pulmonaire na peste bato nyonso wana bazwaki peste pulmonaire bazosala 2 jours te bango ozwa kufa na bango wana penza ya pulmonaire ezoboma nde kobanga pe oyo atura suka wana aru ya azaki muta peste pulmonaire. Sikoyo toso sali makasi nanu par rapport na famille na bato nyonso akutanaki na bango toso pesi bango kisi ti nanu awa tozoloba situation eza nanu calme mais eza dangereux. Toza pe na peste mosusu bimaki septicémique wana eza baforme moko rare. Septicémique okozala journée te, donc wana koloba microbe mbala moko etondi na nzoto na yo eleki oyo tolobi to na kati ya nzoto ekomi mingi wana ata soki tosali ndenge nini bato yango bazokende wana mpe tokutaki mibale. Donc peste septicémique na pulmonaire wana eza bapeste ebomaka etelemaka te nde chance na biso turo oyo mingi eza bapeste bubonique seke soki tokati na bamilie naturel tokati bapuku tokati bapise ndenge tozosala topesa kisi topulverise na ndako badeltamétrine mpo tobima bapise wana tozosala makasi. Siko ndenge nazolobaka wana ntango nombre ezokende surface mpe ezokoma monene nombre ya kisi mpe ifo ezala mingi na bapulverisateur na babiloko nyonso wana mpo to arrive kotelemisa biloko wana. Donc bapeste bubonique na place ezobima peste pulmonaire eza matata wana soki peste pulmonaire toki kaka moko ekipe mbala moko ekiti sur terrain bakende bayeba akutanaki na banani akosolaki mpo moto nyonso soki akosolaki liboso na yebaki okozwa yango. Donc wana nde nazoloba eza vraiment matata peste ya peste pulmonaire moto abikaka te bato mingi bakendeki. Lelo toza na baladi mibale na Congo eza pe mwa ndenge wana moto soka pe mipembeni toza na covid toza na ebola wana nzinga mpona yango okoyebisa bana mboka ndenge nini bato deja bazozwa bwana mikano bazosukola maboko bazolata bamaske mais ntango mosusu mpe bazonéglige estce esengeli batosa malako wana yango nde kobatela bango soki olobi na peste pulmonaire to mpe na mosusu olobi bubonique te mais oui, merci mingi nakanisi Ituri ezwaki mwa chance tango ebola ekotaki na Ituri tosalisa civilisation tebisi population nyonso azokota na Ituri moto nyonso asokola maboko auti na mboka mopaya asokola maboko. Ituri ezalaki parmi na épidémie ya choléra ezalaki dia endémique chaque année juillet août tozalaka kozalaka na maladie wana na choléra donc bato bazalaka kufa na bango. Donc soki bokomi kaka à partir ya mois ya mai juin il faut bahôpitaux nyonso tosala réserve déjà basérum na badoxycycline na poto zela ke ekobanda kaka ezalaka kobanda mais depuis ebola ekomi bato balandi mesure wana nazoyebisa yo ndeko bato bakoma sokola maboko liboso baleka na badesinfecta bazotambola yango na nzoto. 2020 tozalaki na épidémie te ya choléra nde soki esalemi nde naosenga na bato nyonso ndenge tozali
nakanisi po tobikisa mokili sikoyo tobikisa Ituri tobikisa Congo makambo ya liboso nazosenga bato nyonso mesure barrière lelo soko olati masque ekoepargne yo na ebola ekoepargne yo na covid ekoepargne yo lelo tozokende na bapeste bibonike wana soki osukoli maboko ekoepargne yo na ebola ekoepargne yo na covid ekoepargne yo na baepidemie mosusu lokola bakolera soki otamboli oza pembeni ya mutu te okosoli pembeni seke mutu aza pembeni no akozwa lisusu covid te akozwa ebola te akozwa mpe peste te donc bamesure barrière oyo eza édicté naosenga na bakongole biso nyonso to respecte yango awa nalongoli masque na nga mpo nazosolola nde na nini obligatoire nalataka masque de 7h30 nabimi na bureau na 17h30 ou 18h nazolata masque toza na choix te mutu nyonso soki oza place oyo ozoyamba bato soki oza na bapaya kosolola sa masque te soki osilisi kosolola bango soki osili kosolola bango eza mwa toyebi Ituri na kenda kuna pe mbala mingi na musana ngai ki journaliste bakote mosusu na bunia te mais na kote ya makasi kuna bon place otangi eza pe bunia te eza mwa musika baaru na kenda pe kuna bajugu na babisika mosusu wana yokanisiki bato baza na moyen kosomba masque kosomba gel hydroalcoolique to nini to mpe eyano mosusu ezali bakoki kosalela mpo baza na makoki te. Merci beaucoup. Oyebi bon ya solo Ituri eza parmi ba province eza très méritée pour le moment parce que oyebi toza na plus ya 1,800,000 déplacés na kati ya province na biso bamosusu baza na famille d'accueil bamosusu baza na bakamp donc soki oza na plus ya 1,800,000 bato baza na makoki te tosalaki mwa mobilisation moke epai ya UNICEF batindelaki biso bamasque topesi baoyo tokopesa oyo bazalaki na ville mpo covid mingi ezalaki nango na ville ka badeplace mosusu eza à l'intérieur mpo na kati ya ville toza na 7 centaine nyonso wana eza na kati ya baterritoire donc ya solo biloko ozoloba bato nyonso baza na makoki wana te mais tozosenga na bango ndenge mpe tokosala mpo na bato nyonso te tozobunda lelo makanisi ezali toprotege nano baekipe ya santé oyo baza en avant garde oyo bazosalisa bato soki tomobilize bamasque tomobilize badesinfectant tomobilize bateni oyo akolata po azwa bokoyo wana te tozokende kopesa yango nano bato ya santé mpo bango nde bazoyambaka bandeko na biso wana na bolingo nyonso bazosimba yango ta na nzoto mpo soki otala na famille balobi okomi na ebola bato nyonso bakimi yo soki babi okomi lelo na covid eza matata bato bakokima yo me bandeko na biso ya santé baza oblige bakenda koyamba yo donc wana nde eza priorité na biso ya mibale tozosenga na mutu nyonso soki oza na makoki te mwa eteni ya bilamba na okati boke epa tailleur batongi olata awa classe ezobanda mpe nde matata mpe na baparti wana nayebi te soki tokosala ndenge nini mais sosi toyokana deja na ministère ya EPST batala ndenge nini bana nyonso bakende na masque baenseignant base protéger mpo la plupart bana baza baporteur sain donc eza compliqué donc province na biso ekomi na makambo ebele esengeli mpenza mutu nyonso oyo azoyoka ngai atia matoi toza na ebola oyo ebandi na Nord Kivu mutu wana azalaki na Ituri mpo akende kufa na Nord Kivu donc d'ici là ebola mpe tozobunda nango kaka covid yango ezali chaque jour sikoyo na peste eleki na covid na Ituri toza na 224 cas mais peste nyonso bandaki ntango moko toza na plus de 527 cas et puis toza na 32 décès na peste na covid toza kaka na 8 décès c'est que maladie oyo ya Ituri lelo eza oyo ifo tobundela yango nde eza peste donc ezosenga mpenza attention particulière na mutu nyonso oyo ya bonne volonté akoyoka biso. Kasi est-ce que kuna pe eza na likambo ya baporteur sain c'est-à-dire moto aza na bokono ya nini lokola ya peste mais emonani te na miso ya bato emonani te na nzoto mais ye azotambola na ye mais soki akosoli pembeni na yo soki mpe aéternue mbala mosusu bokati na ye lipa azwi mpe yango bon wana eza ya solo mpo eza biloko eza na kati ya famille awa tozobenga yango baretourne place bakimaki kimi ekomi na place bango bautaki bakoma ozonga na mboka na bango sikoyo na mboka wana nde place peste ezalaki ebimaki na bato ndambo wana ntango bango bazongi okoyeba te soki mwana se azwi ya solo ozokuta na famille effectivement baza oblige bapartage oyo baza nango bazola na ndako moko bazomela na kopo moko soki kosukosu ezali bakanisika eza kosukosu ordinaire
ti soki oyo komona bibon po moto azobela peste soki ka bibo ebimi yo moko komona yango po komona maboko na ye apanzi maboko azotambola azopanza makolo wana mbala moko bato nyonso basi bayebi abi wana si azwi bibo wana mbala moko ifo kima na hôpital bakende ba interne donc ya peste ezali soki oza nango bibo kaka ebimi eza très douloureux donc oko toucher yango ata nzoto parti moko nzoto na ko toucher te il faut tambola kaka mapeka kofungwama ou makolo ya kopanza donc soki baboni oka na mboka bo bandi kotambola makolo ya kopanzana maboko ya kofungwama wana bayebi mbala moko oza na peste sel biloko ezobikisa biso wana yango wana poto sukisa période ya incubation yango ezalaka boni na moto azwi yango tie monana ezalaka mikolo boni omoni soki moto azwi dans les premières semaines l'état ke ezoyeso évolué na kati ya nzoto moto wana dans la première semaine là la plupart du temps bato bayebaka te nde baperiode nango ya baikibation ebandi sikoyo soki kaka bibo ebimi na deuxième semaine wana mbala moko akomi contagié sikoyo malamu toza na peste bubonique te tozoloba soki oza na peste pulmonaire na deuxième semaine wana mbala moko bandi kopanzela bato donc l'état ke kosukosu eya kobima ya makasi ya kokanga opanzi oya kokende na hôpital mpo la plupart ya bato yango bazobikaka te soki ebimi kaka boyeba ke poumon nyonso eza déjà fouti donc déjà dans les deuxième semaine ekomi dangereux donc awa nde nazobisa yo biloko ezobikisa biso eza kaka soki bibo ebimi bato nyonso bayebi ndenge ezalaka nde yango ezoloba donc première semaine akotika nene kaka azotindela bato kisi azotindela bango maladi soki aza na peste pulmonaire wana ntango azokosola ndako azopanza yango kopanza donc bato nyonso nde tozalaka oblige soki tokomi oza kaka na peste ezala pulmonaire mbala moko famille nyonso tozwi bango tobandi kisi oyo ya prévention ndenge balobaka il faut cerner le cas po kende mosika te bango nyonso tobandi kopesa bango kisi même voir tous les villages donc tozalaka oblige po bana batambolaka de porte à porte bato mikolo mpe bakende kofanda esika moko bamelaka mwa kopo na bango donc tozalaka oblige to cerner mpenza village wana po eleka wana te ekende pa village mosusu. Voilà, merci beaucoup Dr Patrick Karamura, ministre ya Bokolongono na Etuka ya Ituri. Merci pour Indimi Koya Koyano Nabiso. Et puis, eza quand même exception. Lelo Internet et Salami Malamu, on a Ituri, le Kola na Poto, Penzato Pesi, Matondo, na Ndenge Technique et Salami. Lelo, Likambwetali Bokono, il y a peste ezali Kongala, Uto, moi Mikolo, Bimaki Uto, Mobumuleki na Ituri, docteur Patrick Karamura ayebisi biso ete basi bazwi batu koleka 500 nkama mitano na tuku misato na sambo bakoni ya bokono ya peste kuna epi bato tuku mibale basi bakufi na yango mingi basi epi bilenge basi nde bakufi na yango bon expliquer biso ke ezali mingi pona ezaleli to pe bokoko na bato bavandaka kuna mobali nde alalaka na mbetu basi na bana balalaka na mabele pe utaka na moi insecte wana eza lokola kinsekwa puce bon kombo nango na lingala eza matata mais eza lokola kaka kinsekwa me ya moke na yango eutaka mingi na mpuku nsima soki ebomi bampuku nyonso kasi eye kokota na bato mpe nsima ebomi bango to mpe epesi bango maladi alobi mpe banyama mosusu mpe lokola bakobai bacochon d'Inde na bamosusu baécureuil na bamosusu mpe bakokozala yango yango nde ezalaki émission na biso mais avant tosukisa mpenza na tuni motuna ntango docteur ntango omonaki ete bampuku mpo docteur ayebisi biso oyo ya elf eco elf ayebisi biso ete bakufaki ntango omonaki bampuku ebele bakufaki bozwaki baprécaution te ntango wana. Merci beaucoup. Biso ndenge na litu koloba awa soki na mboka wana ezala na njugu ezala na mahagi ezala na aru soki bobandi kokuta kaka puku ekufi na nzela place bozotambola ubi ekufi nsima ya ndako yango pamba kaka bo seke epidemie elingi ebanda wana ezalaka basigne ya liboso nde sikoyo ntango ebandaka puku moko akokufa bato banéglige yango
po akende kuta mibale ekufa po bakufaka na place ya bamosusu bakufa nango na zamba me sikoyo ekufaka na place zamba eza te mabele nzela pembeni ya ndako wana sikoyo bato ya mikolo bayebi ke soki bapuku bandi kokufa epidemie elingi ekoma sikoyo bana bazalaka nanu forme te po eza mokolo ebele na nini wana depuis 2002 oyo ezalaki susu epidemie mosusu na Ituri oyo bato bakufaki ebele na 2002 bato bakufaki koleka sika donc bato depuis 2002 lelo basi bakoli plus ya 18 bamona nano epidemie yango te oyo ya makasi ezalaka kaka oyo moto aza na signe ake na hôpital donc eza basymptôme biso toteyaka sikoyo bana soki bakuti puku ekufi na kati ya mboka na bino il faut basala mingi bokende bisa minganga ya pembeni mpo tobanda deja kopesa bango kisi. Voilà, question suka yangu wana penza. Merci mingi na Dr Patrick Karamura, Mukambi ya misala tope ministre ya bokonongono na Ituri. Merci na bino banso bozui tango ya kolanda biso to betimbela peste ezongi na ekolo Congo démocratique batu 37 tope tuku misato na sambo bakufi 537 bazui yango esengeli kokeba ya eza pe pulmonaire kobatela eza ndenge moko na ebola na covid lokola docteur Ebiso lata masque na yo sukola maboko tango nyonso kosimba nyama akufi te kosimba mpuku te soko moni ba mpuku kima kende kosalisa examen tango omoni mwa bokono na nzoto matondo mingi na biso ezalaki na bozindo na Edi Isango Wuto Washington na VOA. Merci.